Hello la famille, hello libota na ngai. Naye ko présenter bino lupango oyo eza deuxième parcelle na makadam. Je crois que bomoni to bandaki makadam mais to yena na lupango mais to sala effort to zonga lisusu na makadam pona ko présenter bino lupango oyo kitoko oyo eza mabele eza sec awa na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi na localité ya Mbudi. Donc nde tomesana toujours tolobi lupango eza deuxième parcelle na makadam. Voilà, yango wana tozomona bana classe bazoleka atwali boso lupango na droite makadam yango wana bana classe bazoleka tomona ba moto ezoleka. Donc lupango eza vraiment pembeni ya makadam. Donc tolobaka deuxième parcelle na makadam lupango eza vraiment bongo. Donc awa toza toujours na balabala na coin entre deux avenues place lupango ezali toujours visionner balabala toujours visionner ba voisin parce que au pesa avenue tiketi na portail wana ya nord mais lupango to ekotala yango awa tobimina na prince to laksaki bino na musika makadam tolingi to laksa bino en face. Donc awa tolobi ke to na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi na localité ya Mbudi. Donc makadam oyo yango soki omati yango oke ko bimati na nzela oyo eke sode moto pompage et oyo emati Mbudi 6 portes. Donc voilà un peu makadam yango oyo ekei et continue ekei nzela oyo bato bakendaka fleuve côté ba site touristique ezalaka na localité ya Mbudi. Donc nzela yango wana tolakisi bino makadam motoka na biso ezokota tozonga na lupango tozongi siko na lupango lisusu mpona ko décortiquer maintenant dimension et puis ndenge morcellement ezosalema. Donc awa tozosala morcellement, il y a une partie tokota na lupango toto expliquer bino partie ya ndako ezotikala. Donc tozoteka terrain eza terrain vide mais eza dans lupango oyo mobimba eza tina prince lupango ebandi na prince eyeti awa mais partie oyo bazoteka eza soki osombi okozala lokola na deuxième parcelle na makadam parce que bango portail na bango eobima direct na makadam et yo okocha okoma lokola deuxième parcelle na makadam. Donc atwada na kati ya lupango morcellement oyo tozosala eza ya 10 mètres sur 15 na bandeli. Morcellement tozosala eza ya 10 mètres sur 15. Donc na ndenga balabala ya munene place mituka ezoleka wana okozwa 15 mètres ekokota na kati okozwa 10 mètres eza partie terrain. Donc to filmer bomona place tozalaki na makadam yango wana liboso na biso et lupango yango dans lupango continue tina prince bango bakotia portail na bango directement na prince et biso tokozwa partie oyo tozolakisa kote mutuka ezoleka nyonso wana eza partie oyo tokozwa. Donc nalobi bien lupango eza 10 mètres x 15 eza morcellement oyo batie na prix ya $36,000 à discuter pembeni ya makadam. Nalobi bien 10 mètres x 15 $36,000 à discuter. Donc pona ba onyos baroza intéressé pa pona lupango oyo obengi biso to solola to eba comment est-ce que tokosala. Nalobi bien lupango eza na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi localité ya Mbudi. Donc eza lupango mobimba eza na prince mais partie oyo okozwa ekotouche ndako ya munene te parce que ndako ya munene bakolo nango bango moko baotika na ndako na bango ya munene bazokata côté ya terrain. Donc tozolinga kofina